Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Tosilisina nukolela te mwana ya grand artiste na biso JB Mpiana. Lelo isusu ikoni na biso ya monde théâtral Mama Bolingo balobi auti kotika biso atiki biso lelo. Alors na vidéo on naza na ba détail nyonso o boza nango besoin akufi wapi ezalaki ndenge nini lekani ndenge nini naza na ba détail wana po biso toza wana ka pona ko informer bino. Non salaka mo intro muke na otikela bino en tout cas vidéo où ils en a ba détail wana nyonso bino ko kango. Mama Bolingo aza mama oyo asalaka na groupe Salongo groupe liboso oyo sala succès na RTNC. Ba mama basali théâtre ba pesi ba tebele goût yo sala théâtre ba respecter pe monde en wa théâtre ba respecter habillement ba respecter nyonso tozui ba conseil ebela à travers ba mama wana na RTNC na biso ba sali pena musala kitoko nde bayaki kolimwa mutazongisaka bango na scène mukie ezalaki sila tango abandaki makambo ya chaîne en tout cas tiaki bango mais après bayaki kolimwa na mama alinga pe alimwa kolimwa wana je crois après liwa mama Shako ayaki kobela na kobela wana nde bokoyoka sikoyo version ya liwana ye ba détail en tout cas na osala te po nayebi ke vidéo naza nango eza na ba détail nyonso. Alors bo s'abonner na Nella NG officiel, bo cliquer cloche à notification, bo aimer vidéo, bo commenter, bo partager. Nos sincères condoléances à sa famille biologique et à sa famille artistique. Alors bozwa ba détail ya liwa ya Mama Bolingo. Bo landanga pe na zolanda. Elsa 26-20. Na koni fuati, ebite na koni fuati, na koni mama et la famille. Na osala 20 na moto akufite na sa ba 20 de grâce imbizi. Hein? Tu crois qu'on ça va 20 Mama Bolingo de grâce imbizi? Tu crois ça? Merci beaucoup Nicole. Oui, c'est vrai. Mama Bolingo a beli banda kale. A omene malade banda kala. A omeli vraiment chérie mon compte bonjour. Mama Bolingo omeli banda kala la maladie. Abe malade ne sikote. Na sala ba émission na swana kote na bata groupe Simba ya groupe Salongo ndo mona nga boy. Parce que bando lingate batu ba loba yango. Mais vu que biso ba esi oyo toza ba pandisango ya ba via ba batu ba elanga information que Mama Boli aza maladie. Na kote na sala émission Mama Boli na bana na ye ya basi to swana na bango ba menace c'est notre maman et c'est notre boye et to zongisi et to baloli to swana na bata groupe Salongo ba tindelanga ba audio ya somo po bando lingate batu baye bake Mama Boli aza maladie. Même ti siko mama linga aza maladie ti siko mama linga aza maladie. Mbazo ngapeka to lobango te. Na yebi so Mama Boli de azonga ki Kinshasa parce que elle a ça qui information wana azaki na Kinshasa te. Azaki na Congo te. Ça fait longtemps depuis l'année passée dans ça matière Mama Boli pour informer votre Mama Boli sa maladie, même Mamie Lela. Mamie la saga Mama Linga. La seule information oh Mama Boli a une maladie. Ah, même maladie. Mais Sikoyo, oui, c'est confirmé. Akufi. Batatla la YouTube. Mais c'est d'abord que Mama Linga til le a maladie. Il paraît-il Mama Linga a na Maroc. C'était prévu batindaye na Afrique du Sud. Mais bon la kaka Mama Denise Misambongo. Bata groupe Salongo balingite batpalo ba Mama Linga. Mais tisiko santene bongi kate. Mama Bolingo pe Mama Boli pe pareil. Coucou et bongo sifa ya théâtre aseni. Voilà la famille. Bande ko tout bolinga ka maboke bolinga ka théâtre
au hôtel Rabiso, Bolandara ese, ils ont une nouvelle ya Sengote, ils ont une nouvelle ya Mawa, malgré que la maman Boli, Balingaraté, Balobango, mais là, ils n'auront pas le choix. Ils ont choix de supporter que les réseaux sociaux, ils ont live. Ils ont choix de famille maman, bandeko, bata groupe salongo, obo soin sanga comme ma case, que to salindeni. Et c'est oh nani, ah Maria, maman Bolingo, ma chérie, maman Bolingo. T'étais une star, bonjour mère. Voilà. Bonsoir, c'est notre maman. On va te porter plainte. On est sur les Sénégalais, sur les Sénégalaises, sur les Sénégalaises. Botombo, kaka, bonsoir, nisakanga. Si on a une minute, on va pas, tu vas poster kuna. Bobenga bango. Oui, à Koufia solo. Bobenga bango. Na minute, bobenga bango. Pour pas tout ce qu'on va au lobelango. Si fallo quoi, besoin de niveau n'a été. Donc, qu'est-ce que ça le tongo. Abel Bandaka, là, on met la maladie. Voilà, la famille, ils ont une nouvelle, où il y a Sengote, ils ont une nouvelle, il y a Mawa. Ils ont une nouvelle, il y a Passi. Voilà. Sur l'hôtel à Maboke, Bandaka, là, sur un moto, tel groupe Salongo. Bandaka, là, maman Bolingo, ça moto, yo, Okoki, Kobo, ça n'a été, ils ont des maman Bolingo, maman Linga, maman, Defense, maman Chako, maman Mabele, Bazabat Oyo, Boko, Teke Azanani. Ça fait longtemps, hein, bateau a trop la miniature, parce que y a trop de scandale. Maman Bolingo, on a yebi, ça fait longtemps, ça a qui maladie. Dans ça, il faut informer la communauté, les fans, parce que maman a battu surtout, et on a expliqué même mais en fait, tous ces components qui pensent bien dans la côté, parce que il va quitter. Batou, maman Bolingo, aza malade. Mais quand fou que bimaki, na eko pesa batu ki maman Boli, aza malade, boy na bobo na boy. Et na sa ke mission ko fun batu ki maman Bolingo, aza malade, aza ki na kishesa te akili banda Congo. A omeli vraiment la maladie, vraiment la maladie. C'est sûr et simbité. Ndama tu moli monae. Bonjour Miss Lolo. Ndama tu moli monae. La minute maman Boli. Notre maman, notre comédienne, ancienne Nabiso Makasi, maman Oyo ba CP Sabisna Musana Bango, voilà, maman Bolingo, maman Oyo te baza na ba polémique te ngindaka ti lelo to mona ba polémique te na ba rando te, voilà quoi. Mais elle n'est plus avec nous à Tikibiso, elle est décédée, elle est partie, voilà. Ce qu'on a tout ce qu'on a na mawa, na so compati na maman Bolingo, na famille maman Bolingo. Ce que bino bata groupe Salongo obo menasaka ngani ba téléphone onde boza ba young 6 hier ndebo mosanga quelque chose na bana mama Bolingo obo bengaka nga po sanga ba grimace à la con parce que na minute oyo na ba page tout ba ko tsheba photo na ye ya tout ba ko tsheba photo na ye ya tout ba ko tsheba photo na ye ya TikTok ya Facebook ya YouTube ba ko benga bango moko Bon, ben, moko. Bilo bata coupe Salongo, ben nga kili namba français à 2 balles à mais qui a coupé vos sens de qui zoba. Bon, ben, sur tous les réseaux sociaux. Bon, c'est que la bango. Bon, ben, bango. C'est comme maman Bolingo sko a koufi. Parce que na plus information. Bata ki chassat. Maman ba linga ko na malade. Bolingo lo bango te. Bon, comme ça on est secret. Maman linga za malade hein. Si tu crois ça dans Maroc. Bon, le balongo le baté. Bon, ça maman Denise a mis sambongo. Et ensuite, tu me souhaites pas qu'on se trompe maman linga. Bolingite. Bon, c'est comme si tu as fait, je sais pas moi, pour pas belleté, pour faire calculer ma sangla bloc à colia. C'est comme mère a koufi. Bah, tout, ça, ma fan est belé. Maman Bolingo, ça, ma fan. Asa maman oto abimi lobby awa ba yema bokena kindumba ba maman linga ba maman o ba se respecter la musana bango maman moko kimia posé alobaka malembe ati mo linette na ye e mo atiki mo suki na ye mo afro oui TKM oui et c'est yo oza libanga problème ité Igo so comprend linga nanga bien te ma chérie
Junior Ngamo, bonjour. Igo, si on comprend l'inga n'a bien tes maman, toki tata, fous-moi la paix. Tu peux quitter ici, tu me bloques. Toi, si Ngamo qu'on a bloqué, tu vas bloquer. Je n'ai rien à foutre na yo, Igo. Si on l'inga n'a bien tes, ce n'est pas mon problème. Ok? Et moi, d'ailleurs, finger bébé. Et moi, d'ailleurs, ça finger bébé. Je n'ai dit mal à faire maman ya moto, na tata ya moto, na moi na moto. Et ben moi, et bébé. Toi, tu me connais pas, hein? Toi, tu me connais pas. Yo, yé binga, t'es binga na TikTok, hein? Ouais, fungami lobby, ouais. Bah, t'es binga na Facebook, na YouTube. Moi, je peux pas inciter une maman d'autrui. Tu vois, ta finga n'a pas finga. Mais une maman d'autrui, je ne peux pas l'insulter. Jamais. Ok, ok, Igo. Na mine, tu vas parler les belés à la live. Tu peux quitter ici, ok, côté mon frère. D'accord? Tu peux quitter, tu pars ailleurs. Non, pas ça, cette information, aux a solo, parce que Ngamoko, nous a expliqué bien à l'ingala, il gosse aux arbres, tige coton, va laver tes oreilles là. Ok? Ceux qui m'ont maladie, Nabaka Moussousou, Maman Boli, un soixante babat, nous sommes à l'ingaki makasi, baza ba docteur, baza ba infirmière, baza spécialiste dans la maladie, moko boyoye bina opété. Bato mususu babela maladie awa yebana secret bakufa na bango pete ne tete na biso mukusi wana komune kiminga ya mukusi yandi mosi akenda rafisa zonga kata bato to esa ngombe mission akufa azaliti yandi mosi ba evacuer akeya Fredicide azongi abaloli bato ayeba est-ce akufa te ma de lo aloko zinga tanango mundazo rapema muntu eza nzambe bato akoye bate mundazo dernière il y a vie à moto ba kata na motema zo na pe meza nzambe ya on a déploré na poser la question moko ponga na to finga na bango na téléphone ya na zo ba bon poto finga na bana wana to finga ba ta groupe salongo ba sala ba audio ngaka ba testo pona ba audio na ngebima oui ba ko boya te parce que c'est comme na ta communauté parce que foot et mara pamba te faut te bimara pamba te pourquoi na Kinshasa te nous appelle groupe salon au PT et faut te bimi na on partager message ba fa na so yeba em so fa na mo ngaki makasi ako sa ba prière à Sambeli em sa fa na mo ngaki makasi ako sa ba prière na Sambeli pe maman na ngai nzambe sunga ye qui le sait oui arrête Mayala oui maman qui le sait voilà quoi bonjour ma baronne love. Voilà. Il a été sur ça y est dans mon maman bolingoza maladie. Et après on s'est manqué na été. Même si on a prié, on souffre numéro enfin quelque part à prier. Qui le sait? Personne. Maman lingaza maladie. Même souffre numéro linga ki makasi. Ako sambela. Qui le sait? Asalini maman et c'est le banane maman bolingwa koufi. Notre maman, notre actrice comédienne. Hein? Icône. Baoba nakata maboke ba mawo ba exemple à suivre na bana ba sa maboke lelo mais ba le kanzela ba ya plus na kindumba ba mama wa exemple à suivre na bato ba sa maboke na kilelo ba mama oyo a maboke sans problème sans tricage mba souté poison té asa kola ki oui mais ba mère to mona bango mama chaque kei ba mama masusu mama subi ba mama bipendo ba kenda mama boli akeli susu tuzatu batke su mingite batke su mingite bazo kende kaka fa ba mère bo bazala kande ba conseil na ba ngona ba sa maboke lelo et quoi apporter ba 1+. Attention à sur la scène mais to kaka mère azna bon moy mère aza quelque part avandi mère aza quelque part na quoi na yemoko boy. Mabi pendo aza akufate gloire à Dieu bolimi sanga maman d'accord monsieur azali nzambe limisa akufati na kombo na Yesu au nom de Jésus on a posé ni makasi chef lui dit bonjour mère papa Koedi et pas kenda ka boy akenda ka boy
bamatanga ezolandana bamatanga ezolandana lokola likambo mosusu lobi aki ya mwana papa chéri lelo mama bolingo ya mama Grace Mbizi introuvable puisque tozoluka ngo kaka nani emonani te. Ale mama boli lo nzamba azwi motema na ye mama linga penza nzamba okaoma obima bisiko oza kuna ozonga ndako po toyapena na posa na bino tomonaka bino toyapena na posa na bino bokokende boye te bokozala na basene te me bovandi tozoyoka yokaka bino. Mama Nzita notre ba comboté pardon ba tumuso za bon moi vu que za sous trop na sanité na obeta malibako pa mala monoko na ngai. Voilà la famille eza nouvelle on a partagé na bino mama bolingo elle n'est plus avec nous, elle nous a quitté. Oui azaki maladie a omeli vraiment la maladie a omeli na maladie qui te yo abeli 2 jours 3 jours mais maladie penza ezue tamulayi nzambe azui molimo na ye akende apema na kimia. Dommage. Oui? Oh. Matara ya Océane. Tout le monde qui a photo bimi kuna la police peut afficher kuna na journal ce qui est info. Ya Océane. Tout le monde ba journal bimi. Mama bolingo oh. Ba partout ba tiamba biso pe sambo mo la pe ba kitapela ba famille na ba ko ba vidéo kalelo. Ba to shida kuna ba kele ba voix. Le ketchu. Dozi kombi. Kaka lelo le kecho ke kuna mbango na mura ba ke kuna mbango mais mama Grace siko Brazzaville mboka mukeme mama Marlène Ngati baza incapable ya retrouver même côté mama Grace Mbizi azali ya na sens heureusement que le dimanche lobby lundi mais vous comprendre et ça passé voilà on a biba na mama boli bobenga bango bo compatir na bango tokozonga pona ba détail ebele bolandi boyoki vraiment le connaît les kanaki qu'est-ce qui s'était passé en tout cas et c'est à expliquer en gros tellement bien mais linga kanabeta quand même c'était pour na mama linga nenga sobela makama mama linga ya malade en tout cas et yaki dans les réseaux sociaux mais bana na epi babenga ki balobi mama linga a obela te aza bien il y avait même des vidéos et bimaki mama linga ça a besoin d'assistance à montouté aza bien alors c'est le moment pe yango yo ceux qui mama linga ça a besoin d'assistance boloba ceux qui peut monde bo ki ba vérité bimi ki bazo la maman Denise a pe sambongo mais pourtant ceux qui peut-être balancer qui na ba un message ya qui na réseaux sociaux ko sengeza mabete ko sengeza lisum te bilobi demandez on vous donnera cherchez vous trouverez frappez on vous ouvrira Bible mute lobi yango Bible nde lobi yango ko sengeza mabete bo kotsa batu maboko na ba poche te po ba binisa bambongo ba pesa bino non juste une demande un petit communiqué puis on yebi que nde bongo peut-être ba tala neti boye Afrique du Sud médecine un peu moins avancé makasi koleka Maroc ozomona bande kozela mbongo ya po ya Afrique du Sud to mona ki yandi moshandeka esa lobi aleleli mama deni nako maladi kutu ya biyandi mosi za très grave maladi ba poumon wana ba changer ba poumon pona ba cancer ba ni mais lelo aza en vie et puis yaka ba contrôle ba maman ba sali pona mboka si bambongo banga batana ba mito ba peron luara wana bambongo wana bako pesa pe staro ya lesi biso apesi conseil ateya ba jeune fille belé ba mama bolio bateya ba jeune fille belé comment être une femme vertueuse ceux qui mbongo bimpe pona e mabe ozala wapi mes familles lokumu lolendo bon ba ebi po ani peka baboyaki et puis liwa ya mutu nzambe moko epo nzambe mutapesa nzambe mutu azwaka mais mama linga soki eza vraiment bongo famille bobukana te omoni nyonso tosala eza po aza envie so asi akufi ata bopesi bonne accueilli amona yango te le mieux c'est de tenter d'abord de sauver la personne soki eza bongo ndenge esalobi bobukana te assistance ekoya bato bakofinga bino bo don't mind nde bato bakofinga bino bolanda ki mama na bino
azwa lobiko nakoyela bino badetail mosusu soki ebaki simple parce que touti kozwa sango kaka lelo kaka sikoyo soki badetail mosusu ebaki simple en tout cas nakohésite te nga nde la NG officiel nakoya nakoyela bino sango nakopesa badetail ka nde tomesana tokutani mbala nsima nzambe apambola bino. Que Dieu vous bénisse. Bisous bisous, bye. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.